bapasi ekoya nkolo saloba na biso natika bino la paix mais pas comme le monde le donne elingi oloba ke parmi batribulation mpe ekoya nayetilama mikolo ya suka banzala ekozala banzala verset biblique ezali tokopesaka na Matthieu 24 ezali alors awa tomoni mpe ete nkolo yesu ye moko mpe mwana na nzambe me na ntango bandekaki na ngambu so ya galilea mpo bazonga na bichi wana bakangaka bango mpona nini mpapa mbongo crise me tomoni ete nkolo yesu alekaki te mwaye ye na bapostolo ti kino bazonga yo kono kobeta libanga na mai batravaille dire baye bafutaki 5 francs wana nde bazwaki permission balekaki kaka nkolo yesu te ye mpe komona ye te na jeune ya 40 jours et 40 nuit akutana ye mpe na mpiaka ye momutu akataki jeune na ye bagene biso tosalaka yango toyebi ete jour tofongolaka yango fo mwa casse-croûte ezala na pembeni ye casse-croûte bafrui yango ntango na nzete afruie niarie alakelaki sécheresse désert place oyo tozali alors papa passe baréférence oyo naza kopesa awa euti na bandeko mosusu mpona kolakisa biso ete makambo ya crise komekama oyo ya ntango ya pasi ke libumu ekauki eza kaka te ke mokili eprovoke yango me mosusu mpe eyaka yango moko kaka mpona oyeba ete ozali mpe teste mpona botamboli na yo yango wana mateya oyo ezali kozala kombine na bandeko ebele question mosusu eye awa ezali ete guerre nini yango yo papa paster eme mutu bato baza koponte nini awa mutu aza l'invité du jour guerre nini yango tozali nango mikolo oyo ezali kosala ete bapaster base déconcentré na makambo oyo po baloba ete Josué na ntango wana guerre ezalaka il n'avait pas le temps de préparer mais sikoyo quelque chose de pareil outi koloba donc guerre nini yango oyo biso bapaster baza nango bazwa temps ya koprépare na situation oyo te ya koma kote ya bamindimi donc na ebandeli ya église ezangi ordre yango évangéliste aye na désordre wana nde question mosusu eye awa mpona rephrase yango mpe baloba ete donc église ezali na ordre te yango wana baévangéliste bakomi koya kodomine bamisala oyo ya bapaster oyo nde question mosusu euti koya susu na Paris awa donc moko eza question mosusu ezali malendisami euti epai bandeko mosusu basali ya nzambe ete crise ezalaka défini par bapasi oyo ya raison ezala te mosusu mpe mpona yo mondimi mpe kota okola donc nazongisi yo maloba epai yo papa paster mpona nini baévangéliste bakomi koya kosala désordre na église et les pasteurs où sont-ils et puis guerre nini yango sikoyo tozali na yango parce que raison na yo ke batata ya kala bazalaka na guerre yango wana bapreparaki bato te biso wapi guerre toza na yango mpo bino bozwa défense wana bien papa na ngai napamboli nzambe mpona baquestion na yo donc eloko totelemi makasi na problème tozolobela crise alors soki tolobeli crise ou bien tolobeli guerre alors guerre toujours peut memaka crise na kati ya mboka alors na kati ya baeglise na biso papa na ngai pourquoi toza na kati ya crise ebele ya baserviteur baza prépare te baautoproclame bazali baoyo mpe baza na appel na nzambe bazali baoyo mpe eza ke mpo naza master na ngai ope petit na ngai confiance totravaille na ye mingi nga nde siko nakomisa ye alors yango moni ke lelo bato bazokomisa bato mais sans ke bayeba ke no na kati ya ministère eza nde na appel nzambe nde mutu abengaka mutu mais no mutu amitombolaka ye moko no mpe mutu atombolaka mutu puisque aza mutu na ngai ya confiance alors église ekoti na crise pourquoi puisque basali na nzambe ebele babungi direction na nzambe bazotala bato oyo nzambe abengi te oyo baza na capacité te mais bazotala bato baza baperi bango alors ya mibale eloko nini siko ekoti mpo na crise na kati ya communauté ke tomona ke no baévangéliste bakomi kobetana na basali na nzambe mosusu eza pourquoi puisque bato na utiliser terme nini naloba ke no donc bazwi église na nzambe donc église na nzambe basali nini baprivatize yango c'est ça église donc serviteur de Dieu privatiser église donc église ekomi ya bango donc ozomona ke yango ozoremarke soki oremarke na génération oyo souligne eloko oyo bien omona ke no papa aza pasteur aza prophète alingi ke no mwasi na ye il faut azala mama pasteur papa soki akomi bishop mama pasteur akomi mama prophétesse
donc bazo sala eloko moko afane pour na lobi soki papa zate alors maman tika la kozwa relève entre temps na kati ya comité bazali donc c'est ça papa et c'est eloko bato ba privatiser donc eloko na nzambe église etika lisu ya nzambe te mekomi ya bato yango siko ozo remarquer que ezoya kokoma na moment moko boye que ntango pasteur azokufa pati mama pasteur azotala nani moto aotika ke mobali nanga moto anyopamaki mais or ke na ntango bapapa na biso ya kala basangisaki lingomba tomoni ke non eloko wana ezalaki ya famille te eza eloko na nzambe yo pasteur tosala wana soki nzambe abengi okei lingomba etika na bato mosusu bino famille na ye botikali ko bamembre set donc nalingi koloba yango wana problème ezali ke bato baprivatize eloko na nkolo ekomi na maboko ya bato bazongisa lingomba na maboko na nzambe kololi nzambe. Merci mingi papa pasteur kuna alors nabanza ozaka kandini n'est-ce pas papa pasteur? Ouais, naza en ligne papa. Merci bandeko nyonso pe bazali en ligne awa contribution mususu naza nao awa euti pe epai ya basali ya nzambe mususu pe basili kosangana lisusu nga nazaka korepresente bango awa alors eyeli na boye balobi ete bakrize oyo tozali komona na mokili tika biso bato na mokili to reconnaître d'abord avant toluka badefense ya pamba ete biso bato toprovokaka yango to biso oyo tike toprovoke yango na boye balobeli loi de 7 ans ya repo ya mabele nzambe apesaki ordre ete ntango loni mabele bilanga parce na ntango ya kala bato bazalaki nini baagriculteur bazalaki bafermier kaka biloko wana baza kosala c'était prévu que après que osali bilanga pour 7 ans 7e année wana pemisa yango pourquoi passer ezali année de repos bato bamipozaki baquestion tokopesa nini baverset biblique nyonso na suka soki sikoyo topemisi mabele wana pour une année na ndambu presque na 2e année nde tobandisi koreprendre soit 9e année tobandisi kosala babilanga ebongo na dira sous ces 2 ans la koma tokovivre réponse ezalaka ete ntango ozali kosala babilanga okomi na baperiode ba 6e année okobanda kotia mwa graine na pembeni biloko wana yango mutu ekopermettre ete na ntango bokota na saison ya sécheresse nde boza kovivre maleme mpo botraverse ntango wana ya 2 ans de repos nsima nde bokozongela biso kokolia alors bato bamonaki nzambe azali zoba mais soki otali bien okoya komona ete durant ces 2 ans même na data lelo bato basalaka bascience agronomie bakoyebisa ete mabele nyonso soki epemi ekopesa production koleka kutu ndenge eza koproduire liboso na kala bato bazalaki teti orgueil ya liboso bato bakomelinga yango wana tia yango na mutu ya mibale mpe baye koloba ete mana na mokanda exode 16 wana mana nzambe ntango ayebaki bana israel bazoteleka ntango ya désert ntango ya crise ntango ya pasi oyo biso tozali yave une option ya monene nzambe apesaki bango mana ekokita me mutu zwa kaka kopo moko ya shekel lia ekoka mpona yo kuta okebi te ekokoka no mpe kosilisa yango te me bato bazalaki trop avide baégoïste mpona kowelela kokende kozwa bamana ebele epui na suka oyo bakokenda retard bakoko bana mike ntango bakomela libanda mana vide esilaki biloko wana ekosali kolela crise yango wana tozali kolobela awa kolelalela yango tozali kolobela awa bana Israel na désert bazalaki kolela nzambe nzala epesaki nzambe kanda pour dire que mais comment possible que ngai nzambe nasopi mana na sur base ya répartition ndenge bozaleli pourquoi pe na côté gauche naza suko yoka solo ya mana epola elingi eloba ete bato bazali kati na bino bazali trop égoïste pour prendre une quantité oyo ekoka na ngoto mpona bango te alors nzambe asilikelaki bana Israel akataki mana biloko pour vous dire que tina data lelo yo ya trop d'égoïste mutu oza na machine oyo esalaka mapapa wana peut-être oza na 200 travailleurs na usine na yo mais pour des raisons ya mbongo kaka yo kaka ozwa kaka plus koleka bato nyonso ala ekomi oke koluka machine ya technologie ya sika oyo ezali ke 20 bato ka batika na mosala bato tu orefule bango bakomi bachômeur na cité et puis avec cette machine là yango mutu ekomi ete yo okomi kosala mbongo siko koleka kutu parce que tu ne payes même plus 200 personnes oza kofuta na ntango ya kala biloko ya boye ekomona ete mutu na mabele ye moko mpe mutu azali cause ya bakrize oyo mpona kokende na contrerement na mokano ya nzambe baguerre
Batu bazali po koma mokonzi tika batu bakufa bino vote ngai soki na ke wana te na koboma batu ba guerre et provoquer nzala ndenge passé oti koloba biloka boye tout ces guerres là eza kolega entre biso na biso likolo ya ba makambo na vanda na kiti oyo ta mpe kozwa kita mbongo pe société maboko na kati wana si moi batu baza kofuta matenyo na un mois déjà osimba déjà $100,000 na compte ya yo moko. Une somme d'argent bat bakoye ko futamela ba moniteur ba enseignant bakoye ko futamela ba na classe bakoye ko na classe mais pona yo moko kaka mutu ngai avidité esali ete crise ezako kota na mokili oyo biloko oyo nyonso bandeko basili ko pesa yango basili pe ko analyser ete ezalaki ordre nzambe ya komona mabe ya mutu pona ko wela biloko mokili pona ko kotisa esprit avar kati na motema ya mutu esala ete nzambe ayeko za ba decision ya boye